Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde, je sais bien que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. Na pesi bino lo sako, na pesi bino ba mbote belé, ba bonné o balingaka jika la mère des nations, ba oyo bazalaka connecté tout le temps pour la kolanda, ba news ekotaka na jika, pour na soutenir biso, pour na kopesa biso maboko, pour na kozala wana pour na biso, to pesi bino ba mbote pe to pesi bino ba losako ebele bisika nyonso bozali. Merci beaucoup na ba fane ya mopa mokozi, merci beaucoup na ba fane ya mamasi, merci beaucoup na batu nyonso bazolinga que développement ya mboka na monde de musique na biso ekende liboso. Vraiment to pesi bino ba merci ebele. On est ensemble avec vous, on continue, to continuer toujours kozala elongo na bino. Merci beaucoup na Aidé Beauté Zambé à l'oposo. Moto azali kosala ke tozali kongenga naturellement sans ko utiliser loko. Ozana problème ya nduta, ozana problème ya peau ezot. En tout cas cheyo malade. O éviter so sa nini to ya miyo na Aidé Beauté clinique de réparation contre hydroquinone. Merci beaucoup la famille. Ya koloba eza ebele. Namoni ke polémique oyo batu bazoluka sur le terrain eza un peu compliqué. Polémique au batuazo luka sur le terrain est un peu compliqué. Bosotope ba débat au batuazo linga ba sala en internet eza vraiment malade. Ezali pe ko kitisa kandenge na lobaka. Ezali pe ko kitisa. Muto bino bozo mona kiaza leader na bino. Muto bino bozo loba ti lelo ke bazui libala na ye. Muto bino bozo loba ti lelo ke lelo nde toza boye ba botola e libala. Ba débat bozo sala en internet ezo bamba e pezo kitisa. Na ye kolobela lelo sur sujet moko très important. Na ye kolobela sur sujet moko très important. En tout cas na jika na tchaka image ya motute. Na tchaka image ya motute. Na ochape voite. Si tout ce qui mutu wana ana problème na mutu, ana problème ya ko comprendre. Yana ndeko moko mwasi aolinga yebana, aolinga sala kombo na sima ya mamasi. Na âge na yo wana déjà ba 40 mata. Omoni yo wana ba 40 tamsu ba 50 déjà c'est commis. On dit mina yo okoma ropero ya ex e bambi yo na âge na yo wana on dit mina yo okoma ropero ya ex e bambi yo pi na munene na yo na kipembe na yo on dit yo okoma ropero. Ça veut dire que tchakouli abondance. Mouningano moi c'est que na toilette je lobeli ex. On dit mino comment repère ya le temps passé ne reviendra plus, ne reviendra plus. Na loba na ngango ne reviendra plus. On dit mino comment tchakouli abondance. Na matama no ya minene, on dit mino défendre le temps passé. Eza choix na yo. Mutu na mutaza na choix na ye, mutu na mutaza na côté na ya ponaka. Mais sala ki repère non ndenga bien. Sala ki liye bani non ndenga bien. Keba na mamasi yo. Olingi kotanga kombo trop ya mamasi na monoko na yo. Lelo suki na mamasi te okomi na minu. Mama mukolo lokola yo. Biso tout aba mama nga penza soki eza na mutu aboya ki mama te yanga parce que na imaginera déjà na mwana na université malgré ça na 16 ans na mama de son na lobi ke no mutu abenyinga mama donc afininga non so benyinga mama ya loko bakiselinga kombo alokumu parce que en dehors ya ma fille et peut-être ba collègue na ye bako benganga mama sali mama otali pe collègue neta mususu ana 30 ans. Ma collègue ya moi nanga 16 ans abenginga mama sali mama na lobi sali. Donc comment maman eza komba lokumu olobi ke minu a comparé ali na mama si yo moko ndongo za wana tindengo yo osala émission na yo tindengo yo osala bilobish tindengo yo osala kiropero na internet conscience na yo za kolobia keno mwana na biso asali yango te olingi okotisa poto poto okotisa vuya okotisa trouble.
Binonde bozo zwa phrase wana ya ke mama li atuli bozo pesa ngo valeur. Binonde bo pesa ngo valeur, binonde bo pesa ngo sens, binonde bo pesa ngo penza utilité ko bakeno mama li atuli. Na ndenga mabete, binonde bo pesa bo lati sango parce que biloko bongo e pa ya mida elekate. Do ba comparaka mida na le passé jamais. Makambo mona ntukele kaka awa. Amida mutabimisa mbongo. Ona réputation bana na ye. Amida mutu asala ke bayamba mwana na 22h. Amida mutu asala ke ba pesa ba droit nyonso mwana na banda koluka ndeko na biso mwasi banda koluka akangisa ba tutu minoko histoire wana kufa Amida parce que linga kite ba bamba image na ye na le passé na ye parce que le présent na ye est tellement bon que akolinga ba bamba passé na ye ti. Et tellement ça a besoin que honneur ya bana neza la likolo ya mona ki azwa ki makambwana a chango na si. Boas bo sala soni. Bo sala bo soto. Yo ke koloba ke minu a comparé à Lia na mamasi. Conscience na yo yebi ke za bongote. Eza na mwana ya batu. O azana mama na azana bomoi, azana ba mama leki na ye, azana ba noko na ye, azana ba famille na ye. Et puis que no fungola munoko no ba keno minou. Yaza intéressé par Bomengo. Quand on parle de la richesse, c'est la famille Makoso. Quand on parle de la richesse, tindengo ye kolo ya ona loba ke bato bino bo décida ka bo lobaka pourquoi ba pesa rabino ba news te so ba pesa rabino ba news te pourquoi bolinga ko sala ba recherche si bangote. Quand on parle de la bonne famille ba loba bato musupe baba loba so minu wana linga bimisa Bomengo azana ngo côté maman na ye yo côté le tango zolo bakaza intéressé na ba bien. C'est vous qui êtes intéressé par le bien. Bino ne boza intéressé, bino ne boza intéressé na ba bien. Bino ne boza intéressé, bino ne boza intéressé na ba bien. So ba le bible na ba telemisa ya oyebi histoire o sala semblant. De base uta bomo na tinenge bazaboy bazalana la bazalana chweke bazalana loko bazalana loko ti lelo nde bazaboy banda kuna gombe ezali. Voilà pourquoi ti lelo malgré zaka minu olomide kombo pe à côté maman na bango ezanga kate azako gérer tous les deux côtés, côté tata na côté maman. Bomengo eza tous les deux côtés. Quand on parle de grands prêtres mères, maman ya ba mino za ko faire partie na ba grand prêtre mère. Prévané depuis ba mbonge na ba salité nyonso eleka. Bosi bo mona telongi ya mosi wane bimi. Mais so ba bimi si photo otali boy o gangia. Il ne faut pas oublier que la vie ya Koffi Olomide, la carrière ya Koffi Olomide ayemba banzembo. Ezaka basi afanda na bango nde ayembela bango te. Ayembela basi bafuta embongo. Ayembela basi nga jika mopa wa bwaki nga jika libange kuti na se na ole la papa nanga na savourer libanga te. Je crois que kalate na obando sala challenge na libanga o mopa wa bwaka kinga mututu ayebi yango abwaka pe ya ndambu te apesa précision po mutu aloba te ke te eza jika ya eza jiditi kalanga ta bakisi na suka jika po boyeba ke ezanga. Basi bele ba leka na ba vie ya Koffi Olomide ayemba bango abwaka bango bafuta mbongo ba misusu a récompensa bango ba misusu a sepela na misala na bango ba misusu boye ayembela mama ya bana na ye Alidor ayembela bolingwa vi na ye Cindy Leker
Il y a un temps, Mino ça la promotion ya banzembo nyonso ya papa na yi. Alors ça la auto bengi to benga ka promotion. Bande ko ngape na ko salango. Kala te TikTok nanga ona fungola ki uniquement pour na soutien ya couple Olomide na ba musicien mususu eza déjà et kokisi ba bonio na zaki na bango besoin. Kala te na ko banda soki na lingina fungola ba live na bando fungola ba live kuna pour na sala ba live pour la défense au Italie et aux concernés Mamassi. Promotion totale Mino Fungoli pour na hippodrome. Soutien total Mino Zango pour na papa na pour na concert à hippodrome. Na promotion wana zali kocha banzembo na banzembo. Akamati Alidor azui Mamassi achi. Yo na concert na kimukolo na yo na ki karamata des jours na basenga. Ngana cheka ki karamata na kimukolo na yo olobi ki a comparé Kingandi na Mamassi. Alidor ezanzembo ya mopa omokozi, Mamassi ezanzembo ya mopa omokozi. Auteur compositeur Koffi Olomide, chanteur Koffi Olomide, orchestre bayembeli quartier latin. Oh, Koffi Olomide zali PDG. Cela veut dire qu'ils allaient appartenir à Moutouté à part Yemoko Koffi Olomide. Cela veut dire que ce qu'on a la promotion est allé Koffi Olomide. Oche Mamassi, Oche Alidor. Ça veut dire que ça va loyembo ya Moutou Moko. Bache Sikoyo entre Mamassi na Alidor. Ache Alidor a Betty, Ache Mamassi a Betty. Yo kaki. Au monaki. Lokola makamu mususu comment les passer batu baponi na bango Mamassi. Mabeza wapi? Eza banzembo. Tout comme bakozo wa kukule ya soki bache kukule. Bache Mamassi. Na shwa nanga. Atana linga Mamassi. Na opona kukule. Meza nzembo ya mopo omokonzi. Na opona kukule. So bache aspirine, bache Alidor, na repona aspirine. Parce que waneza tokolo ba chèvre. To babilo komoko ekotika la jamais ko silaka. So bazue frakata. Bache papa mobimbaye. Na opona ni, na opone frakata. Et ça qu'on fait partie de ma promotion naturellement. Mouto zali ko promouvoir misala ya papa na ye. Mouto zali ko promouvoir misala o tata na ya salaka. Je vous pose la question, quand est-ce que Minou a comparé Ali aye Mamassi? Alidor ezan zembo, Mamassi ezan zembo. Alidor ezan zembo, Mamassi ezan zembo. En réalité na bana basi nyoso mibale ezala Mamassi ezala Alidor. Ba kombo na bango naturellement eza wanate. Ba kombo wana eza mopa o muto surnommé bango. Bango nyoso bana ba kombo na bango. Mutu na mutu azalaka na époque na etango mobile na ya surnommé kombo bandima yango mobile a imposé. Ndeko koma le passé, to koma le présent Mamassi. Ba surnommé kombo Mamassi to yambi to tikali nango Mamassi. Biso pe to komo bakisa ba reine Esther. To komo bakisa ba kombo ebele. Ata to bakisi ba kombo ebele ya ndenge nini ekokokana kana ba kombo oyo sindi le cœur Mamassi ekokokana te parce que ba kombo wana ezaka mobale na ye, mutima na ye, bolingo na ye muto abakisi. Oh, uswa na bino na bana te. Nini? Mino komi nini usage unique yo ko la mukamama mobimba o toucher na mwana na facilité batika yo. Hein? Soki mama e Mino lobi ki nona bimana se défendre. Bino boko telem. Bino bozaka na facilité au contacter ba chroniqueuse, bozaka na facilité au contacter ba youtubeuse, bozaka na facilité au contacter ba page, bo futaka bango po ba humilier moninga na bino mwati. Bozaka na ba facilité wana soki. Tango boboto la mama ya Minou esika. Soki yepa lobaka ke ngape na lingina la kisake ngana pe na zamu. Alinga sana.
Pour en réalité, bino pe bozalaka ya liboso te. Yo na age na yo wana na kilelo. Basi bako luka mbongo, basi bako luka lolenge nini, akoki ko se expose ko pesa position na vie na ye. Yo fanda, o sala ba live po fingaka, o kritikaka. Et puis comment mama si komi maya ko lapa makombo mama si na monoko na yo, ndeko na biso moi si lapa. Sala kiropero na yo. Et puis kiropero na yo sopa yo. Ezo la kisake bo na douleur à libala. Le temps passé ne revient plus. Au moins ma iso qui est sopani, ba lokota kangote. Mettez-vous ça na tête na bino. Ma iso qui est sopani, ba lokota kate. Le temps passé ne revient plus. Ata mama cité côté wanande et simbate na nganza mbete na lobi na ngaka. Mais ma sœur Zawana, reine Esther. Olale olamoki bakosi biso histoire ya keno papa gwepa alobaki keno na ebisio ke mama si a prophétie même bakoko ya Koffi Olomide batika soko yebitenga na yego bakisango mama si a prophétie ya bakoko ya Koffi Olomide batika balobaki yende akokunda ye ou bien Koffi Olomide akokunda parce que na liwa toyebaka te muto akenda liboso. Naza prophétie ya ba prophétie ba koko batika baloba moi si avina yo yeyo. Voici la femme selon ton cœur. O uteli wapi na kilelo. Toyeba karaba, okotuna conseil pa karabate, karabaza wapi. Okotuna conseil pa karabate, mutoya na makambo, modèle karaba kimambao. Yonde karaba cheli boso. Atia yon erreur, ce qui yon de Karaba, pour te dire que non, Karaba a travaillé toujours en coulisses. Karaba continue à travailler en coulisses pour nous détruire Batou, à continuer à travailler en coulisses pour nous couper sa commission à gauche à droite. Tu y que Karaba a utilisé Kayo d'une manière ou d'une autre. Yon de Bacheli Bosso, ma chérie. Ngakutu na sakanate, ngana sakanate. So yo chelinga commentaire na utala commentaire oza ya nani tana lobaka toyebani na internet te toyebani pena na vraie vie ke mutoyo na kosala ba blague na batu nyonso na internet mais fi oyo na paka ya muke toko koma pe musika tana lobaka boye na lobaka ezateke na mashara toyebani mais nazalaka na kati ya bato wana na lisanga ya kodétruire parce que tata nanga atikala kolakisa ngango te molimo ne pema na kimia peu importe où nazala papa nanga atikala jamais côté yanga ke il faut détruire baninga po yo kende liboso jamais na mwana ya moninga nde olingi obimisela misisa na mwana ya muninga nde olingi ofonde ata soki eza bongo eza sikoni bokola la bolamuki mpona koluka actualité na kombo ya muninga ou bien basi bafuti bino mbongo po bo distraire to beta bo distraire bato mpona makambo hippodrome esala bino pasi makasi parce que bokosela ye makambo ebele bondima te ke hippodrome ebetama siko bomona ke kala te hippodrome siko bokoma mona esengeli to créer lo mo boye to boma kaka ou bien batindi bino boza penza ba envoyé spécial bache bino penza ke no bino penza mission na bino eza bo kende ko distraire bango bo sala kaboy do bo komi na minu do minu sala promotion papa na été minu atombola hippodrome te minu sala promotion papa na été po bino boza parce que alido rezan zembote za mutu na kola la pena la muki na lobi na zui kukule na che wana na zui mama si na che batu baponi kukule na koloba te batu boponi kukule pona nini bo comparer mama si na kukule il faut za landoki quand est-ce que nzembo boko comparer ngo na mutu c'est parce que ba cheki alidor na mama si c'est parce que nzembo mama si gagnaki ou comment c'est parce qu'elle aiment maman si gagné qui ou comment parce que nous comprendre des binotés vous a tellement agité mes colons agitation na bino et qui niveau agitation na bino et qui limite agitation na bino et qui degré
agitation na bino eza même lisusu na contrôle te agitation na bino eza likolo makasi boza toloma agité que même nga moko na koka même pas koloba boza toloma agité au point que na yebi kutu te so na koloba nini. Mais calmez-vous. Wesh, vous êtes dans quoi? Agitation na bino eza tellement na niveau moko que na oko quand même pas surtout yo surtout yo ndeko na ngai mwasi ba 40 ans mata yaya na age na yo wana tout ça na biso banalise lokola bayamaga basala banalise tout ça na biso banalise et moi boto mu pesa ba respect yaya biso to beta porte ba 40 kalate aux assure tozala na banalise ya ba n'importe quoi aux assure tozala na banalise ya bilo moko ezangitini na rozalaka journaliste na kokufa journaliste même na 90 ans na rozalaka kaka na acte même na monde de commerce na rozalaka toujours que naza mopanzi sango mais avec un peu de limite avec un peu de respect na kola la muki na s'attaquer na mwana mutu bongo te donc mwana bato ça la promotion te Alido Rezan Zembo ma sœur bien-aimée dans le Seigneur so yebite mama si eza Nzembo mama si a gagné poani mama si a na kacha temps Alido Rezan a le passé je m'excuse non lo ba vérité ce que ceux qui a monde sali bino passé je m'excuse. On n'a jamais voulu, jamais, à aucun jour, qu'on quitte sa maman. Jamais. Parce que c'est une mère, comme moi. Mais on demande à ma maman, bon ça la bilo que je mérite bino. On demande à ma maman, bon mi tient à ma place na bino. On demande à ma maman, bon taki bon maman. On demande à ma maman. Bon, me pesa respect. On demande à ma maman. Bon, en dignité. Na pesa ka toujours exemple à Mida. Et ça ka Mida te. Y a na bato, ba personnalité publique est belée, ba divorcer bande. Parce na bango balinga ko nuire bango te. Parce na bango balinga ko détruire bango te. Et là on y si la raté. D'abord, personnalité à Moutou, soko baby et baby. Yaya. Tant que nous sommes allés qui bien té. Et là, on est simbité. Et là, on est na retour au sale. Otika. Au sale parcours, on a eu un mois na yo. Au sale, on s'est là, ma camion so kitoko. Tant bateau, on a bazo, ya bazo continuer. C'est que on a simana bango. Parce que ceux qui viennent m'obimiter. Au côté la commune ni côté Kofi ni côté Cindy mutu mon côté ba kozala on a kana ba promotion na bango ba kozala on a toujours parce que ça parce que ba yebi que non et le commune les a kozela bango hippodrome ba kozala on a derrière ba promotion na bango pourquoi ba yebi que le commune les a ndeko na biso kita tango biso to mata ba tia biso na ba page to bunda ezata oti kita yaya kita déposer comme maman si déposer comme minou kitande konanga oye ko chamu kama kasi na ba 50 ans eza trop kitande konanga kita o chamu kitro kita boye belé yaya ba contenir c'est belé on ka bilo ko sala yango mona ba publicité muso to sala ka ba produit na biso e mo to chamu na YouTube et c'est belé vous êtes sérieux. Et ça, vous êtes vraiment sérieux. Autrement dit que non, qui bon milieu non, na minute on des aboyés. On va na hotelement, on va na rejoindre moi na bateau. C'est, on va na hotelement, on va na rejoindre moi na moto. C'est bien normal fait? Ce n'est pas normal. Je suis désolé. De l'autre côté, on a mon yangwe matisinga ma futa. Domino ça la promotion ya papa na yete. Asa la promotion ba tant banda ko sala ba promotion ba nzembo nyonso pourquoi bobimate kata ngwa chema masina lido bolobi a comparer boko comparer non la famille mama li ya Nzambe te bango nyonso baza bikela mo Nzambe mutu na mutaza na qualité na ye mutu na mutaza na spécialité na ye azan Nzambe te o ba ko comparer na moninga mo sina yete te stop arrêtez ça
azan zambete donc ana qualité na ye c'est une femme côté na ye mama si aza mwasi pe côté na ye botika ko comparer yango botika ko comparer yango botika ko comparer donc epesa bino ata nini te minu eza promotion ya hippodrome abandi yango pelelo te ezui temps je vous dis arrêtez de ça ma chérie le connaisseur les canaux na TikTok je vais te répondre aussi là-bas à TikTok je vais te répondre aussi là-bas à TikTok parce que nayebi ke bino nyonso bozaka abonné awo bokolanda pe boko suivre arrêtez ça na ba 40 mata et peso permission au sala ba buzo ba bongote ta essayer les ma chérie cherchons l'argent travaillons comme il faut tant ya buzoba ya biloko ya salité ya modèle aboye et simba les souté oyo fandela kombo mwana oyo bakaza intéressé yaya mwana azodia azofandela mbongo uta koko na koko au contraire soto lobi to kota na muzindo ya gauche o épargner nga biloko na sina loba biloko mususu na olobango te biloko mususu na olobango te e pesa penda te e pesa te ezo honoré te botika to mi respecter yo mi respecter ba mususu ba mi respecter et ça très important je vous aime je vous adore la famille on se retrouve demain na page mususu si toujours na page oyo abonnez-vous massivement to continuer n'oubliez pas que hippodrome ezozela biso hippodrome tikalingonga moke je vous dis que un mois kaya pamba rendez-vous c'est moko na hippodrome de Vincent la famille vous allez connecter brancher parce qu'avec Kofi Olomide il y a mené aux élabiso oui que clip na biso c'est que ça sur le marché allez-y pour que ne botala so bolandi pe makambo ezolikana eza lokwa moi distraction moko boye pour ba distraire bato ba betela masolo ya hippodrome te en tout cas ne touchez pas à Minou ne faites pas de mal à Mamasi parce que vous trouvez biso toujours dans zela na bino aussi bokoli bosalela makambo ya age na bino parce que tozanga na maloba moko ezala lokwa mbeli so topike bino en tout cas touchera bino tina bongo esala bino mabe esala neti biso toya koatake bino mais bino nde bobandaka ntango bobandaka eswaka makasi alors vous gardez babande na bino biso pe to garder babande na biso je vous aime je vous adore on se retrouve prochainement.